héritier Pierre na Marty faire ya longola nga sauver wenge bongo de faire concert à munene ba visa juka soki 16 ou 15 héritier ya beta 35 azong sibiti pour musique na miso de komi pai o gagner amuninga ne lo moye peso kango ne lo mo azong sibino e komi bongo o foto so la bena pembe dans le cas de la musique na miso de la visa comme compter on a bata héritier na mito so viser bi milo wa héritier le faire na ba visa donc azong sibi ba ba gagner na Marty pas gagner ba na ba visa je belé musique na visa héritier a sauvé honneur à Wenge. A sauvé Wenge na visa. Na visa. Na musique était mais na visa. Au lelo de musique et côté sur na visa. Hein? Mais logiquement parlant visa c'est loko ko kota na débat musique té. Débat musique. Na ba mbo ba pays za structuré to en Angola visa sur marana on ba kenda ba zonga. Ba mission Angola ba kenda facile. Facile. Soldat ya visa. Soldat la visa voilà ça va similaire. Et tu soldat ya salle na concert. Et sikoyo na concert héritier sikoyo za sikoyo bien pour concert héritier to comparer yango. Na concert à faire na concert à Fani. Eh musique à Congo. Kasi lengi na ngosiko yango ti. Ma beto elengi. Fabrique te lengi na ngosiko to komi boy. Fabrica ça lega héritier la banzembo abimisa bato alegi la héritier. Akesenga ba visa azuté. Mais Fabrica c'est na mona wa 50 pour wa za mo entre parenthèses. Dans so ba koki 6000 té. C'est héritier ça la 4000 personnes na poto. Kana. Eh ça la confiance. Bon on ko so point. To compter bongo. Et komi bongo te. Boyo yebite. Pogolo ya soute amoura bonne musique na yebisa ko bakenda ba classe bazana ba université bazo linga suma ramote et comme na bateau ya yo chacun portera sa propre charge musique ko mi bongo lambalia donc lambalia so za warrior kene ba ramlamno ba warrior so za golwa bunda na kuna so za spectacle kene ko soutenir héritier dossier ya fali héritier abeta ngoma kara ndeti kara mais so comme ya faire héritier musique na manzaka oui ça appelle manzaka je pense que bon ngala mona ngo pona ngana yebiti za vina nga ezoko engager kenga na mona lokwa bazaka na course à Wenge ça dit course à Wenge na sens ni héritier ba golo balinga bazongisa yeke ya diversaire neza fabrication ozo comprendre ba héritier mona ke ya go zalaka na mulonga ba robino na ba fabrication te pona yé amona katango bazolo ba faire fali fo héritier ça wana alors na ko zala wana ndesi ko pe pas poser ko problème ba golo pe ba bisa ke yo za wana te ozo comprendre donc les ara fali na faire héritier qui tala fali ba warrior pe bango na miso ko mona tellement bazaka pe na yebike muto faire so to tikiye aboyela biso pe guerre ko sarana te pour passer pas il fallait robeta faire bana yo ngo soni na kala mais le loi combat nego chao na chao yango mona cheli nguna déjà rena pas si muselo zala héritier zala trop sensible pas bagolo pardon pour bagolo bazo mona héritier lokola makamba fali aloba ngo pété je peux dire moi constat de ça pe na masola bala héritier makamba fali pe na neti kara mais so etunika ya faire neti to acho papa sango wana ke faire na bazaki relation pesite bagolo batomboki ba yeli ye babe héritier mona ngenga na faire pe to ko discuter pe quelqu'un c'est na orchestre faire pona ye na sens que mona ke to lata na ba uniforme ba fabrication ba la gite alors ce qui peut ne chèque le roi ya Marty tanga sala ke chèque héritier fa ni faire ya tondi sango rapidement maman ke raison ki na ko fali na faire bilaterie à faire rigola pour na défense arena au moins on ndeni bon na comme si bazolo ba eleki ya fali ndenge bandaki te faire autonde sango autonde sango wa autonde sango faire abetanga autonde sango papa to tika ba vantinga na lobelo ko mo faire mutu apesa fali be excès des ailes ata bata fali ba na ba argument o abeta nini ote azana faire azana eloko azana 50,000 trophées combo ya diversaire ya vita combo na imana combat diversaire à Mazembe à la 5 Ligue des Champions le popo na ngote ma diversaire à Mazembe comme na le popo Real de Madrid à tara biloko baksa na ondambo ma diversaire Real comme na donc fali donc ba warrior ba tira ba ko nyoka mana bango pamba ata boye na ba chiffre tango fala banaki makamba ke Olympique pe fala kenda ngo ka fa ke ça loane za ya muduta yu arena za combat ya falida eza yu arena feka zora ne retard ya ye boko muta contact na ba retard wala pona ko mona ke so ke beta kuna ba lobolandi sal combat sal muta piango za ya mudute kala jiba beti zeniti we rabeti abeti ni na beti olanda na boye etalinga te muta beta partir la histoire et puis akota na archive on peut mettre à 40 000 places déjà bah on retire là comme si na ebisa ki okamona so ke luka 20 000 retard ere ya muke papa ayo c'est la suite wala papa landela ngai kuna mama la 40 000 diembela e héritier so ka tondisi feka ko tondisa fala ko tondisa et ça la bien et ça la bien biso to lingi bongo na masola bala to lingi na tondisaka na lingi ko ba musicien hotel roi sele yo yemta websa biso ke ça date manem basala websa biso zaka fabrication na vérité biso linga selo pe abeta
biso pe to akoloba c'est le pe ça la tozolinga ba musicien te oyo azolobela makambo baninga ya beta kala ba Emelia abeta 17 ans passé 23 ans passé ya tikali kaka so baninga ba beti miel de son ya kolobaka te vrai sort déjà oté vrai sort déjà oyo ndo sali Fabregas alobela ya ye moko et puis conseil ya Fabregas ya sele oté atika Fabregas alobaka makambo ne ye moko et ki talo makambo na Fabregas alobi ya ye Robino pe tika no hotel mais la Fabregas nyonso ça sert à rien yo pe ta date nanu date total. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv. David de Wembe, Masolo, Balabala, comme Dab, Asma Kikiala. Tu sais, il y a une explication. Tu sais, il y a une bongo. Les sénateurs, vous allez Razalaga, Namasolo, Balabala, Mangozo, Foutangue, Logonayo, mais n'a qu'au foot à péter. Basura balabala to sabongo na plan kadabanda place o oliaka batu baliaka ba pêche minene soko lingi olia bien yo na famille na yo ça la fête ça bien bo savourer penda elengi ya pêche elengi ya misuni nyonso ezaka na mokili boko takakotaka na plan kadabanda chez Plata Nzanza na roi 14 na marque wana kaka donc na passader à tag donc soki boko tu wana bokozala de cité donc na masola balabala lelo toza bongo na Messi Lubanzadio analyse monta mabe comme dab Messi Lubanzadio boa tarde. Ouais, boa tarde David et Wembe balabala toujours donc voilà actualité n'oblige. Si si. Yo mo yebi ya monidea batu ba bengi ngade onda tse ba benga puis na banana ko pesa ba mote na Gravi Makasi. Gravi Makasi sommet. L'homme a remontada très fort na epo na lobi ndengwa et très fort. Très fort, on a dit point dans le et puis Asma Kikiala. Asma Kikiala. On a les qui selon Ntima donc il y a espoir il y a des plics. On a systématique et puis on présenté ma condoléances na le PDG André Lema. Auto père de sœur naé donc mes condoléances na famille Lema nyonso donc na bi que toi de cœur petit na harmonie Lema courage. Nzembe mo appelle ça que mo et puis maman na moi na Jani Trans la directrice Mutunanga Maxime la confiance du chef du boss André Lema et puis on a déclaré énergie pire muta parler en tout cas na bi point na benyo nengwana énergie na bitina déclarer énergie et puis alors malili to akine lobby pas Sylvain Lumbila na yo ouais alors malili bola mo le gebele il y a parlé donc on est ensemble na bi que actualité sali ndeka to so la biso so actualité ça biso peut ya rapide pour bato ba c'est la biso biso ba mo c'est la biso le roi léopard égalisé na bisa ki to beta na libanda mais ba mener biso na suka Fiston Maël Achi. Le biga n'est ça la plaisir pas petit dans un autre mangindo la latéral capo. Il y a Kabushkop donc on est ensemble. Nabi il a boire et à manger. Il a boire et à manger na ba détail na masola balabala. Monsieur Lubanzadio dossier à visa na musique ya Congo selon yo zomona ngondengeni. Avant to kota ke Héritier Watanabe asa déjà na mikili. Bon, moi je pense que dossier à visa déjà na maramba musique à Congo logiquement parlant pour aller dans les détails. Pour les lots de musique et côté sur un visa. Mais logiquement parlant, visa c'est l'eau qui côté dans débat musique. Débat musique. On va payer les structures. Tu auras un Angola visa sur Marana, on va bakenda, on va zonga. Ba mission Angola bakenda facile. Facile. Après c'est bambo gebele ba Sénégal va bakenda kenda na bango, ba Nigeria va bakenda na facilement. Mais biso na Congo ndire visa ce que ngoko maskona musique elongwe na betela nga yemba bina, to yesuko sur un visa. Or il y a faux débat. C'est-à-dire pays sont déjà organisés, la structure est allée, mais c'est que pena poto, ba viser je peux pas se pélar. Donc logiquement parlant. Est-ce que musicien le collaborateur c'est le quoi il y a Congo minene ndengwana message du visa ba se péler. Et ça Sony. Il y a un danger. C'est ça Sony. Alors va viser belé. Moi je pense que ça Sony n'a payé le roi Congo visa. Visa c'est rien frère. Visa les alliés pour remplir les conditions dans une orchestre c'est structuré. Orchestre c'est dans norme toujours qu'il y a des voyages. C'est ça qu'un voyage. OK c'est une entreprise à mon. Quand tu as le rôle orchestre c'est pas que mettre le mon pécan en Angola bazongi. Et c'est normal. Et c'est normal. Faut abattre belé ba kina ba poto en Angola ba pecha mike ba ni musique ga lobi à poté à Portugal à zongi. Na calme nyonso. Et ça grave. Mais le jour mamakele les pourquoi mboka pesa na faute na magamba ndeni bato bako kesenga ba visa na ba maison ambassade pour que ça minene ndengwana et puis ministère alloué salle producteur azali concert mo reconnu na poto mais ba pi mele visa et puis baninga musu ba seki ba mona le rwanda c'est bien moi je pense que voilà na avant na contexte non il y a visa il y a pays na pour na 4 on a détail pesa na on a détail je pense que eso pa bisonné to le banda le lobby donc
ndeko koto bake bazui visa bapimelie bato musu baseki musu pe kuna ke bazui bato koto kuna pe basepeli ya danse bakumisi ok na ba structure soki vraiment bon qu'est-ce ça na ba structure neni bon comme na niveau bapimela bango visa pour ça entreprise net orchestre J7 ça fait ba fali bango je pense que ça ba entreprise mais ya minene oh ça la combien d'engagé na casse ta niveau mais neni go sala ke bapimela bango poani c'est que bon orchestre ça na ba structure tombo kande ça na structure tout le ballon ngwana pour moi je pense que na ba niveau ya orchestre ezali muta louer salle na poto obeta na casino de Paris exemple to obeta moi je sais pas où a fouti ba droit na ye et puis l'état ko ya France ba yebi ke événement mo ko sala bongo te qui ministre culture kuna ba yebi ke ba droit ezala ba droit nyoso ba fouti côté na compte à l'état ya France bon ndeni bon ba ke po ba visa ba ke poto ba pied bango te ni ne salle ba pied bango te on a ce que to longo to ke na nenga sito yesko na nenga musique na ndenge siko ya musique siko visa siko le côté pe na débat comme siko faux wango la discussion musique comme siko attaquer le côté le plus pété pour na bomba tena ke mbamo direct to sola pour hériter siko la mito azong si 1-1 hériter 1-1 affaire parce que hériter sala ki tika la lo makamna ngai ko sel ko papa na ko décortiquer le solo to sola musique te hériter Pierre na Marty faire ya longola nga sauver wenge bongo te faire un concert à mon visa du gars qui 16 ou 15 héritier à 35 azong sibiti pour musique na mission de komi pai au gagner à mon niveau le mo yepeso kango le mo azong sibino et komi bongo au fond sur la bena pembe dans le cas de la musique na mission bena visa comme compter pour la bataille héritier na mission sur visa bimi le roi héritier le faire na ba visa donc azong sibi ba ba gagner na marti pas gagner ba na visa je belé musique à Congo kasi lengi na ngo yango ma beto elengi fabrique te elengi na ngo to komi boy fabrique ça lega héritier la banzembo abimisa bato alegi la héritier akesenga ba visa azuté mais fabrique c'est na loi 50 pour waza mo entre parenthèses fabrique c'est mo loi 50 pour obi ke waze kwa senga ba visa ba pia ta 3 ta 4 parce que le roi pe bi ke na vendre na région na est-ce que fabrique c'est pena sengela ba miseni na nomba batunyo so na nomba est-ce que senga pena pour moi entre parenthèses nene ta 2 ata 3 jours entre parenthèses yo mo lobi na bon on to lo to zongi siko boy héritier siko na minute yo pour musique à Congo musique mikolo ya na mpepa mikolo ba ko bato ba juif c'est ça le roi après fallait héritier donc héritier le roi deuxième na mona liste mo ebimi na nomba ba visa fallait zoki belé après muta je suis belé sur on a miko na mpepa no subana musique zongi na poto bana fallait zongi sa musique na poto muta ju ba visa belé zaki fallait mo na héritier dans la nom na musique na ndenge tolobela musique na visa héritier a sauvé honneur à Wenge. A sauvé Wenge na visa. Na visa. Na musique te mais na visa. Te kasi et là on est na gagner na yango na pomise o komi bongo. Visa comme loba. Nyo se koti na kati ya débat musique. Siko esali pe bien pour anito zongli siko ka débat musique. Yango zaka discours na biso banda kala to na ko pota. Que tout ça ba débat ya musique. Donc to tena no ma musique na visa pe zo fait partie na kati ya musique. Pour finga maman muninga to finga papa muninga te eza musique bo zo ka ndevi visa pour que no bela. Donc tout ça il a débat musique pour na moni ba golo ba ebisa au side à sol droite na visa c'est quoi tikali yo concert ba o se laisse qu'on a concert on me laisse lenga musique et au sala ke bana ba permis basi ba permis oui c'est comme il débat au zute ba sécurité na moni na robino nga ba fabriquer ça sécurité ajouté on se comprend alors ce qu'on a terrain to komeli oyo mutu na mutu ko luka attaquer le côté le pété muninga donc je pense que toujours na ba discussion musique c'est quoi héritier première pas ya visa à longue c'est quoi tirali siko le 21 donc soldat il y a visa soldat la visa voilà ça va similaire et tirali soldat il y a salle na concert et siko na concert héritier siko ça siko bien pour concert héritier to comparer yango na concert à faire na concert à fani oui donc na concert ba comparaison ba concert spectacle son chant lumière nyonso kotala olata oya fabriquer to ko ya fabriquer wa kenda yemoko ko tenir ye malgré betaki mais siko ya fali o meme bato faire pe ameme bato héritier pe amemi bato raison ezate o mutangi ngongi nanga azawana o ato sala ngo boye mais sibite azawana ye pas que avant héritier avant sous donc on va maintenant tango préparer nyonso héritier a une explication donc toujours c'est ce que to ka musique ya héritier totali concert totali podium totali nyonso tozongi sur na masola bala pour na ko analyser o ezaki ka juste pour na visa visa déjà bravo l'artiste asa mobali
Donc on a visa pe comme ba betelo maboko. Et puis pas si monsieur Ozala, héritier Ozala trop sensible pas bagola, pas bagolois pardon. Pour bagola bazo mona héritier lokola makamba fali aloba ngo pété. Je peux dire moi constat de ça pe na masola bala héritier makamba fali pe na neti kara mais so tunika ya faire neti tu a tu le papa sango wana ki faire na bazaki relation pesité bagola batomboki ba yeli ba be. Dossier ya fali héritier abeta ngo moi kara. Neti kara mais so comme ya faire héritier misi pe na manzaka. Oui, ça appelle manzaka, je pense que bon, ngala mona ngo pona ngana yebiche za vina nga. Ezo ko engager ke nga. Na mona lokwa bazaka na course wenge. Ça dit course wenge na sens ni héritier bagolo balinga bazongisa yeke ya diversion neza fabrication. Ozo comprendre? Bagolo batara héritier yo kende na fabrication balinga atikila ba bitumba fere. Babunda ba mona fali. Mais héritier pe na explica comme balebele ke na ndenge ya kikala, héritier il a vécu. Que fallait uniforme, héritier uniforme, faire uniforme. Azalaki. Alors, malgré que Fabrice a magili beso a sali ba préfo fala ça la bimisi pas musicien, on a discouvert pas mais héritier mon a ngana faire répéter ko discuter pe. Qu'orchestre na ngana orchestre faire. Pona ye. Na sens que mon a keto là na ba uniforme ba Fabrice ba la gite. Alors, so il peut ne chèque le roi ya marti tanga sala ke chèque héritier fa ni faire ya tondi sango rapidement. Maman ke raison ni na ko fali na faire. Il n'y a pas mon argent les araillés. Bref, on n'est pas tous ces voiles. Facile surtout. Il vient de critiquer. Il était dans salle impériale à Marty. Ah, ils ont la kuna. Il y a diversion dans la fabrique. Tu as ma cambo. Voilà. Tant que vous pas bête le à remonter dans ma visa, aller voir accompagner la zongi. Ouais, selon l'idée naïe. Pour ça la confesse Gibson Biavang Star à Luanda. Star à Luanda, Gibson Biavang Star à Luanda, la famille sacrée au monde à Gibson Biavang au monde à Vianga. Malazo benga ngati. On a battu Paris, peu au monde le plus swag de la ville. Ah, Simon Arabe. Simon Arabe. Siko au monde à espoir qui bambe. Motomoro bien, garçon moro social. Moi ce que battu ville, espoir qui bambe. Puis na pesi vient na célèbre Gilles Makaya Mbote. Ouais, Gilles Makaya, ouais. Na célèbre na pesi Mbote. Donc voilà. Mais Messi. Bon, moi, du solo moi rapide, peut-être pour la sortie médiatique, il y a héritier Watanabe. Au moins, on a un héritier, à ce bout de peine, oui, à ça, petit affaire hérité. Hein? Donc, à l'écoute, ma bête à l'isolant, à ça, petit affaire hérité. Mais là, on sait que l'héritier est sensible à Bagola. La telle émission, moi, qui Bagola, va finir trop. Alors, moi, je pense que tirer ma carrière. Bagola, va finir carrière, mais surtout, total héritier, bon, tu évites, Nini et Kozakaya, loba, à ça, un peu moins radical, n'en faire. Mais comme mon héritier, boye, petit affaire. Héritier petit affaire. Bon, on t'a dit, oui. Na nenga mabete, na nenga na balabala, na muziki. Atakutu na nenga mabe, esa ini. Héritier petit affaire, mutunyo sa yebi ke faire abandaki liboso na ba wenge tout. Héritier pa ko ya intégré malgré pe héritier pas zaki mbiaka na ba période na beti na bambiaka beti na maison. Ya beta na bango. Abeti na bango grand complet. Voilà, petit na bango. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre na ye, voilà. Ça dit na ba preuve et faire abandaki mo avant wana mutako wanga na ngoti. Oui. Mais au monde yango na misiko ke ba musique ba komi wenge na mona ngo neti idéologie na ngo ya lakaki bango na ba bomanaka to wenge po wenge ya ngo mona ko to miela zone di mérite te mona kuna robino boy fabrica ozo ba kuna bango ya neti na mona ndenge na bango alors et puis baza pe na moi course au pouvoir tout ne so tout à l'heure héritier mona kake ya go zalaka na mulonga ba robino na ba fabrica cité pona yé à mon aratant bazo va faire il faut hériter ça alors on a kozala wana ndesi ko peut pas poser un problème ba golo pe ça que yo za wana te on ça on pas donc les ara fali na faire hériter qui ta la fali ba tuwario pe bango na miso ko mona tellement ba za rappel na biki muto faire so to tiki a boye la biso pe guerre ko sarana te pour passer pas il fallait robeta faire ba na yo ngo soni na kala mais les lois combat nego chao na chao ya ngo mona cheli nguna déjà rena. Alors, bah warrior on peut la mise maman mon avant mettre tine na biso héritier matanae. Pour ceux qui héritier même la débat na discussion ko zanga babilo ke belé. Hein? Bon héritier so bani débat ya bata fa ya falina héritier ko zanga babilo ke belé. Vous en bat. Donc bah mon il faut mettre privilégier héritier. Vous en bat. Que faire? Pour faire ya mabe. Là ce donc combat moi débat. Alors on a quand ba débat na no ya à boire et à manger. Mais mutna mutoko les nous les idéologie musique héritier pas au tika on s'est laissé faire te. Ils ont course, ils ont tiré la moninga zate. Ba potana ndengwana mais sauf que na ba sortie médiatique mususu kaka fait héritier fois azaka moi moi maipe na moi vino muke bon sauf que ba question pas sango pe za la rapper moi ma BP trop. Sango pe ça dit aux autres on obligé mutu que na rapper moi char. Aux Hollandais. Pour ba sango za pe mutako beto libako. Vous comprenez? Oh la deuxième libako peut-être liboso muso abetaka libako ton exemple album nesika.
Alors, tout n'est qu'à ma question, moi, le Lukaka Ambriema, Kaka, le Lukaka Ambriema. Donc, héritier peut faire très attention à les gars, pas sango, pour les autres bêtises, ma bakou. Soit les gars, pas sango, lobby, non, ma bakou, bandi. Azo préparer pour ça, moi, c'est il faut soutenir, faire. Bon, il n'y a pas de monde qui fait rien à soutenir. Voilà, donc, la question est ça, moi, question, on peut. Pour n'anga, mon héritier, à 4 ma connaît pas sango, pour à plusieurs sorties, il y a un sango. Papa, sur le championnat, c'est mais mon ami va s'arranger. Akatango, moi je pense que ça sera bien. Mais sur le bandeau de l'analyse Moutar Mabe, to fandi boye, to moni héritier Watanabe na Katia Paris. Au moins on dernier à Keiwana ne ba yambe héritier. Et puis s'imaginer. Bon, nga jana Keiwana jana yabi ke téléphone elle est là yeuti 001. Zigila kumputo. Fakumputo. Kakuizako. Mutuna biso Mangela tout cas. Mangela 100% sûr toi Arnaud Denker Mangela na pesi au mot aux États-Unis et puis maman na Jonathan Kuzu benga na Portugal. Pour ya pembeni wana Jonathan Kuzu abi papa de gars abi héritier bon héritier azala rapena ne loko ngo ya batu balandaka ye azala ça ine héritier déjà depuis kala héritier voilà moi je pense que héritier pas na ba worship na poto musique ça bon moi so qui peut na fa kombrema mi c'est so qui tu faut bala na go elengi na ngo pe yangwana pe elengi pe ya go yeba te ba 3 personnes so ba nini wana héritier pe na et puis héritier pe na ba azana ba plupart ba jeune ebele na poto o abanda na bango pe moi tango héritier bandi succès na maison même maman c'est bele pe akendaka de poto ba kolina ye ba petit na ye donc voilà azana moi batu pena na milieu wana ya ba Paris ba Belgique azana batu mais si quand on na contexte ya batu oyo ba yaki pe mingi ce sont baza ba camarade ne musu pe baza ba proche na ya azana bango pe bele mais si quand na musique ne to komeli to komi ko fo fungula siko ba horizon ya batu pe o ba ya concert. Pour héritier petit siko billetterie pe na nous peine l'équipe katikati te. Donc héritier Watanabe merci na population na ba ya ki wana musique ya wana. Ego lagisa mabiso pe siko mobondo ndenge ba wa golo ba lobaka na salle. Na salle. Au défi salle comme te tika li passe. Parce que on aime tes images. O eza nango bien mais o ko tika siko eza ndé image. Pour atterrissage déjà pe la ça rappelle mon pepa concert. Oui. Donc moi je pense que mon pepe wana pe déjà ba tu baza motivé. Ba memango pe tina salle. Tina salle. To so maramba koloba pe bon pe baza maramba koloba. Parce que ceux qui conservent batu ba yete et vous allez ma be makasi. Et ça la peine ma be pour batu ce que ba moi c'est la ce qu'on événement. Alors moi je pense que courage n'artiste et puis ba spiritas ba ça la motiver. Na lo ba liga momba lebele to yeba nombre batu na yo na auto komona na salle. Wana zo répéter ngo chaque jour bo ça nga confiance. To yeba nombre batu na yo ba kombola ne so bocha eza na ngo mabete. Biso beto bona biso ngo. Ba spiritas c'était o golo o ni to yeba bino erni. Kasi mutache concert monde donc bateau ba za la carte salle wana ya scène musicale bango ne to ba nesko ba spiritas bango ye donc so ba koki 6000 té c'est que ça la 4000 personnes na poto kana ça la confiance bon on ko so point to compte bongo et comme bongo te boyo yebite pogolo ya soute amoura bonne musique na yebisa ko bakenda ba classe bazana ba université bazo linga so makambote et comme na bateau ya yo chacun portera sa propre charge musique est comme bongo lambalia donc lambalia so za warrior kene ba kamna ba warrior so za golwa bunda na kuna so za spectacle kene ko soutenir héritier donc ba spectacle o ba to mona bango wana biso to yeba ki abata héritier o baza na kata France bango yo to baza na kata bilaterie pe ti sugo mo wana soldat na to ngote na nous pe salamité puis ba tu misupe ba la pe ba tu misupe na pe ko banga yo bika ndenge sa congolais linga pe mona ba mise ba ye nde ba moni ba ye ba misupa ko zo ko ja ko somba donc biso le kwa bato to na poto to sunga culture kende liboso musique ba mise ba zonga ko bete ebele e ko sala ki biso to zo ka matière donc to tinda ba somba ba bien basomba ba bien héritier sur atondi si fera atondi ça fala atondi ça et ça la bien et ça la bien biso to lingi bongo na masola bala to lingi ba atondi saka na lingi ko ba musicien hôtel roi sele yo yemta web saka biso ke ça date manem ba sala web sa biso zaka fabrica sina vérité biso linga sele op abeta biso beto akoloba sele op sala soldat to linga ba musicien te o ya zo lobela makamba baninga ya beta kala ba Emelia abeta 17 ans passé 23 ans passé ya tika liga so baninga ba beti miel de son ya rolobaka te vrai son déjà ôté vrai son déjà oyondo sali Fabrica ça lobela ya yemoko et puis conseil ya Fabrica ya sele ôté atika Fabrica ça lobaka makamne yemoko et kitalo lo makamna Fabrica ça lobi aye Robino pe tika no hôtel mais la Fabrica ernion ça sert à rien yo peta date yo peta nanu date to so ko zo visa so ko beta wana ne biso to holinga longo na sima mninga gaz ma yo te pe félicitations abeta na singa oui azaki obligé azupe ba visa to beta pe lisolo azupe ba visa ko na bala bala ezaka te to beta ba feri azupe ba visa ko to kolega na feri azupe ba 20 ayo che apwani na lo ba visa azupe ba visa ko lega feri bo ba kosi ba ko lo ba bongo te
Obangini. Tu n'as rien à bien. Tu es Obangini. Si tu 16, tu 17, tu as 29. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux concerner Miki. Tu peux concerner Sigal, Fali Pazalaki, qui peut inviter. Voilà. Tout ça, il y a des voilà. Oui, oui. Patrick Beckham, il y a Beta, il y a Philippe Beta. Voilà, tu il y a Vanda Beta. Pour y avoir comme analyste de rôle, analyste à monter à ma baie, et puis à condamner à Baningati. Ou à Naïba, au coup de son ancien auto, yo Beta, pour que ce peut avoir en matière à rôle. Moi, je pense qu'il y a la ligne. Donc, Jonathan Kouzou, il y a Rachel Loukeba. Pesa bolingo Charles Massalanga, donc bientôt tu as la poule mon ami, donc il y aura des cœurs yantima. Et puis, la personne mote na mère à Balifanto, Thérèse Inda, l'homme tu as une mère. L'homme tu as une mère, n'a déclaré énergie na Gelor Malili. Parce qu'il veut le Milan na yo arena. Maman na bana. Mago benga ngate. Tes mères à Boyaki. Ah, mère à Boyaki. Abi Oligo baby Sangai. Mère à petit maman na la orina na lele, puis la petite DJ Sarkozy. Mbiaka. DJ Sarkozy. Abana musique tongo parmi ba Mbiaka ya mboko ya DJ Azali donc Sarkozy na et puis Adrissa sénateur. Wana utu ya palais. Et puis l'autre sur la paix sous plat Tanzanie pour toza tinaro à moi systématique pêche à moi Gaïa. Et puis Julia Barcelone, Julia Cambodge. Ah mutunanga Julia Cambodge en tout cas ya palais. Il y a eu arena wana donc Kalate, il est pas en Paris aux alana to ça j'aime wana ninga Paris et les gars Belgique la Cambodge na pesi mo depuis Sido maman nganga legi analyste lugagi yo ya moté à mabe na pesi pe mbote belé puis na pesa moté na chouchou play beauté Hollywood chef du cartel puis petit palais yo mo yebi osaka na ntima donc voilà on est ensemble. Merci beaucoup à toi Fiston Gaz na Gaz Fiston Gaz na Gaz Kota Masola balabala et ko sala bien président Emazo bon contacter penda David Wembe et ko sala bien Bouza Mouyaka Zamba visa Bouza Mouyaka wana palais travel Bouza Mouyaka travel ye penda Koti Masola balabala makamna solo bagi pona Masola balabala Bouza Mouyaka travel sala yango penda et ko sala bien mais sur bande de par rapport à l'actualité bilatérie a fait rigola pour la défense arena au moins on est bon on a comme si bazolo ba eleki a fallu de bandaki te faire autonome de sango autonome sango faire betango autonome sango papa to tika ba vantinga na lobelo ko mo faire mutu a pesa fali be excès des ailes tant fala bandaki makamba ke olympe pe fala kenda ngo ka fa ke ça loane za ya mutu ta yu arena za combat ya fali ta eza yu arena fait ka zone retard ya ye boko mutu contact na ba retard wala pona ko mona ke so ke beta kuna ba lobolandi sal combat sal mutu piango za ya mutu te kala bijiba beti zeniti we rabeti abeti ni na beti olanda na boye etalinga te mutu abeta partir la histoire et puis akota na archive donc lelo za mamba sonité faire ko beta yu arena wana pa okitana ING ko beta ngo akeluka susu oya londe wana abeta ngo abeta onde poani il faut abeta yango pour ça la bien faire ko beta da 40 000 places déjà ba oyo kotikala na comme si na yebisa ki okamona so akeluka 20 000 retard ya muke papa ayo zela susu wana papa landela ngai kuna mamola 40 000 diembela ye musique elengi nango yango wana e bando sala ke mafinge dimne to lobelaka babani donc namoni ba wariya ko tia su parti ndambu te mama parti ndambu ezati abeta yango akobeta yango 40 000 ndenge basalela yango prezali to komata na yo ko balobi espace aneza ka 80 000 voilà donc akobeta yango ndenge batongela yango akobeta yango ndenge wana faire azo mériter fa beta ba place oyo ndenge basalela basali c'est-à-dire faire lelo azali nalobaka loko moto matato kita adversaire afali comme ne faire ata bata fali ba na argument o abeta nini ote azana faire azana eloko azana 50 000 trophées combo ya adversaire ya vita combo na imana combo adversaire Mazembe à la 5 Ligue des Champions le popo na ngote ma adversaire Mazembe comme na le popo Real de Madrid ata biloko baksa na ndambo ma adversaire Real comme na donc fali donc ba wario ba tira ba ko nyoka mana bango pamba ata boye na ba chiffre ato sisi na biso pina pesa ba mbote déjà na gravi mankasi sommet na pesi mbote et puis na pesi mbote na Folvimbala na pesi mbote ya palais et puis na pesi mbote na Philippe Mbwenkoi so mona ce que le jeune manager Hervé Katangala ouais petit na Diogo Mbappé puis siko Gloire Tungu mutu batikela Kodia les banquiers Gloire Tungu mutu batikela Kodia pas Sisi Bambela wala Kodia famille ko be barate et puis na pesi mbote na Yoga Shiki Nganga Bilamba et puis maître Semanga matete toujours maître As matete bomoko ya Laura Soko qu'on appelle sur mbote et puis maître Chitoko et puis na pesi mbote na maître Kuzolenga mona matete alobana lito ya Kangamba
ça la confiance na bi point na lo babongo donc voilà pour na ba tout ba on a besoin na ngamo mabanga donc so benga na piste 244 938 754 734 na bi ke mbamo zo non et puis na Kinshasa na pesi moto na Djibril Mazoa Djibril Mazoa Cissé Luyeye ya palais donc mambote ne belé directeur à bureau donc na bi ke wana ensemble Christian Muteba cadre Mboka et puis Bisimakodo stade des martyrs Masananga Bisimakodo à Blaise Mawete donc la famille sacrée qui toque petit on appelle Gigo Star le gars qui banga yoko to de tous les temps de tous les jours on appelle Open Mbote yambe sina Luanda hein Yebisa JX sa majesté hein bokota kota masola balabala et ko sala bien qui tout travel Patrick Kimbondo PDG Patrick Kimbondo avec fonction au monde à ce gloire DJ MP4 ça on est pas au monde à noir tout c'est faut en direct de Paris siko soko longwe wana mbala moko au monde à siko yo mutuna ngai Igor Kayala agenda meto et puis nzamba batu basopana tonton vi mayo contrôler la ville t'appartient et puis fils Marc de Kouchou ya parlé na pesi Open Mbote et puis na pesa Mbote suka po awati awa ya rapa na biso ka scène nous appartient Bonaka la stade mayor kasenda tu ya ba azobenga ngata Bonaka la stade mayor akoma compliqué mais to ebike esprit ça na on a c'est Bonaka la na pesi Mbote et puis na suki ça na pesi Mbote na petit na ngai mes condoléances à ton père de papa Dieu hein petit na ngai jogador akabushko petit na ngai Dieu courage na ebike nzambe mutapesa et puis mutazui et puis na suki ça na ngai na mutu moko awa wa kombo na ye Marco Malele le pétrolier ya Luanda so moni o mona so na kimukoko sur le pétrolier na kimukoko l'ingénieur na kimukoko Mosi na peso bambote belé donc to na biso ensemble David Wembe boka mabanga na yo Neni Mosi kota masola balabala Neni Mosi na yimito zo benga ngate pour la nini Neni Mosi benga nga benda to sola et ko sala bien Azma Kikiala bola muleke belé tozaki na poser explication te tozaki na poser explication te Azma Kikiala moi bilamba wana mikolo na ebite papa tapoter Azma Kikiala kota masola balabala et ko sala bien Destin Bukanga kota masola balabala yebisa charana yo Destin Mbaki représentant bana Matadi bozala kazalaka na David Wembe et ko sala bien partager ma ba like bosala wana ba commentaire wana et sala ka bien mais ko finga ndete biso to sololi to lobi o to moni bino pe bo solo la côté na bino et ko sala bien bona posa ya promotion bona posa ya publicité bona posa combo na yo etangama na masola balabala ko hésiter te benga biso penda benga biso ko sala bien Glodi Ngoma olobaki na bwaka yo Glodi Ngoma na bwaki yo na ndenga balabala ba fan boze belé boli la kama banga mais bolo beloko te Glodi Ngoma olobaki na bwaka yo na bwaki yo donc on ensemble avec vous papa Fololo camarade ya Jonathan Kousu bato ashkorero merci beaucoup à toi Pablo Sandex kota pena masola balabala Pablo Sandex baspe wana pena donc so continue masola balabala et ko sala bien on ensemble avec vous ciao.